Merci bande kunanga nzambe pambola bino. Bino mto mesana kulandanga, bo mesana kulanda biso na makamu na nzambe. Bandeko ezaka moi mawa. Je vous ai toujours dit, ne soyez pas non fanatiques. Bozalaka ba fanatique na biso basala na nzambe te. Mais bozalaka ba fanatique ya liloba. Bomoni nde tosalaka makamu na nzambe. Okoki ko bomba na nzambe te. Na Proverbe 15:3 balobi yango. Miso na nzambe za partout ko observer bato malamu na bato mabe. Soki yo leki na réseaux sociaux. Soki yo lobi oza musala na nzambe. Zwa Bible, zwa biloko kuna. Mais soki yo yeka kapo na ko ridiculezaka batu, ko tumbolaka batu, ko loba mabe batu. To yebi déjà position na yo, to yebi déjà place uzali. Nzambe akotika te akolakisa abana olakisaka abana ye. Na vanda kinanga ndenge na vanda ka na mesa oyo nazali awa. Nazo bongisa mateya na mona pa mamu kabenga. O pasteur ngai pe namonaka Jean-François Ifonge ayelaka nga poto sangana mwasi na mbali. Tango na miki koyoka ye na ibo tika na enregistrer. Baza misato. Na enregistrer ye alobi na nga boye. Na tindelaka ye liloba. Na bengaka ye na yebisi ye pe na tindile maloba. Boyo kaninga komilenga meseski na zolinette. Bonjour pasteur, ngai pe na lota sataniste Jean-François Ifonge abimelinga na ndoto. Ezalaki na moi na lalaki. Alingai kosimba nga na nzoto po abima nanga lokola mwasi na mobali. Mbala moko na komi koyebisa ye oye kosala nini awa. Tomonaka yo oteyaka nzoka ozalaka na yondoki. Mbala moko na lamuki esali ngai kolenga. Ya mibale na komelaki ye Zelda. Natinela yo yango atuninga. Na yo itinela ngango. Alors aye kotinela ngango. Na sisite ya na koyokisa bino. Aye koyokisa ngango. Yango. Na ebite so boko kotanga yango. Alors bandeko soki yo ye kokosa koza mosala na nzambe. Bandeko nanga nango yebisa bino na moko. Ifonge tango ayaki auti na makambo na bango ba sataniste. Na talaka video mo batali 200 quelques mille vues. Après, amano kitara basa 50. Basa 30. 1000, hein? Mais batu ebele nzamba la kisi bango. Nzamba la kisi bango kete. Aza musala nzambe te. Aza satana. Mbala moko shite salami ya makasi. De 150 a komi lelo na ba 15,000. Mais naza ko senga na ba oyo batikali kolanda ye, oyo bazana kindoki te. Ba bondela, nzambe olakisa bino Ifonge aza nani, ndenge nini ye azaka na butu. Parce que ngaso nazo loba, boloba olingaka ete oza ene olobaka na ye banda kala, c'est vrai. Na banda ko loba na ye na 2014 be 15. Tango ndeko wana ya pananga na bibolo kisanga mutongo to balakisa inga ye na bite oza nzambe te avant na kene muskala talinga be amusala nzambe te
tant na yoka ki ndenge azolo bande basenga ke batu na ndenge akamwaki na ndenge je dis oyo yete et tant na moni abandi ko finga bia oyo aza ya Nzambe te. Alors baninga na ngai basali ya Nzambe bazolakisaka bango il faut ngaza nani ba fanatique na ye o bazana misala mabe o bazana ya kindoki soki bayoki bana basi ona balobi ali bango ba tourner ndeko nanga naza papa na yo so omoni bato yo bambiye bandani tout ça nasalaka video mo natanga ba kombo ya ba sataniste bango nyoso balaya kuna lelo bango nyoso babimisi bango bana Nzambe to landanga soki oyoki nga na bimisi na monoko na nga me moto aza ndenge ni bokumisaka ye parce que nga nakoki kokende koluka kopeshe te mpo nayebi mpai nazokende so boyoki na monoko na nga nabi ke oyo aza mosala ya Nzambe te c'est-à-dire amosala ya Nzambe te nalobaka na bino bawalesa bamukuna bama soki eskalanga babaka bapastere soki Jonas so naibisa bino nyonso wana ata mutu moko aza mosala Nzambe ya te ndenge na uti koloba susu bambiye bakalambai soki Francis Tatu bangefa Denilesi oyo nyonso wana boyoki ebimi na monoko na nga ba Marcelo tu wana bino zokanga nazotanga mosala Nzambe ya te yo peut-être oyebinga bien te mais oyo natangi ona bayebinga bien bakowanga na pananga te mais yo oyebi ye te oyebi mpe nga te ozoconteste pourquoi oyebi te parce que oyebi no liloba te parce que bino bolingi liloba te bolingi liloba ta moke te bolingi kokumisaka bato pamba omoni mutu bobone okumisa yo te nga bana botama naza nango awa basi oyo balotaka nga so natie bokoyoka balotaka papa namonaki yo na biki papa namonaki yo papa jamais mutu moko aloba na ngai ke aloti loba na kindoki na ye akosi aloti nga na ye na butu mpa na ye tomoni kosangana nga na ye te ekotikala mpe kozala te a moins neti ya partir ya lelo boluka bango bakosa ndenge bomesana kokombattre ngai mais nga jamais je suis l'un des pasteurs oyo basala mosala ayebi kindoki te ayebi kisi te nayebi rien soko ningo oyeba nga kotala mateya na nga oyeba vraiment ke oyo nazoloba ndenge nini alors tikala tika bino wana eloko yango ya mamango bongo to continuer
likabote mama nako benga après osala ki bien ndenge okomela ki na obenga yo to mikosolola landaka mateya nanga toute façon na ti mama zwaka ngo kabolaka yango c'est très important. Bible lobi na biso na liki 12 te, Bible lobi na biso na liki 12 te, rien ne restera caché éternellement devant Dieu. Ngana banda koloba yango banda 2015 2016 na bime muto yo ba uti kosenga auti kolia bato na monde ténèbre azaka kuna yango na mambo monaka ateyaka jamais amour, ateyaka jamais amour. Nazo sa ile video kofinga donc wana yebani alors soko la ni mateya oyo oyebi déjà que azana via sanctification te lokola azana via sanctification te c'est kaza pe na molimo santo te c'est clair. Mama tika na charge mo sikoyo soko la problème te so même lobi soko zwango on la da même deux fois même trois fois ozana bible problème te papa bible na ngeza na on a tablé ao ozana bible lingala pe bible lingala zana on a kati ya bandeko na banzi bolandi mama wana ngana na ndako nazoka bapele ya bamama ebele ya bamibali ebele surtout banda alimi ya fongolaki nzela bato na baloba basalelanga émission nazalaki na 9000 vie 9000 abonnés ntango basalinga baémission wana nakomi lelo na 11400 abonnés parce que bato bamonaki ndenge monde atie eninganaki mpona kobundisa nga bato babino tokotaka mami totala mate ya papa oyo soki oyo bazoloba eza ya solo alors batali bamateya napemaka susu te comme si basalelanga publicité moko boye bato badécouvrir vrai mosala ya nzambe alors yango wana kondalaka bango te nasepelaka nde basalelanga bémission wana soki bakosalelanga so bémission mosusu babenga bato bakosa bamakambo aloba mpo na ngai oza so esengo mingi wana bato ebele so bakoluka bayeba ngai c'est très très important nalingaka ndenge wana parce que bible ezoloba biso clairement ke tozala toujours na combat alo bandeko na ngai mama oyo nayebi te peut-être nga moto nabengi mama yango akosila ye makambo peut-être nayebi te mama oyo avandaka soki na Irlande soki wapi nabombi epai avandaka mais il faut nge ayebi epai avandaka parce que cette maman est claire alobi papa nakomeli ye yango nalakisi bino abi nakomeli ye mpe nalobeli ye alobi nanga mama sambelaka ava olala abi menga nasambelaka nanga mama wana amoni ye deux fois pas seulement ye mais ntango alali amoni so papa mosusu azomenace ye papa nazoreklame abi mais non moto oyo ayaka mpa ya mwana na ngai comme mari de nuit. Bon tozwaki bango mpe bakoseli ifongi makambo tokosi nga nakosela ye makambo mama mosusu akoseli makambo ye mpe akoseli makambo nazali so na mama moko boye asali témoignage mabe mpo na Jean-François Ifonge makambo oyo nyonso soi-disant nzambe moto alobeli ye Ifonge ayebi ye Ifonge ayebi ye nani mpe ayebi ye alimi mpe ayebi ye mais ntango nalandi ye alobi ntango nalandi ye nazokamaka bazoloba naye koyeba ke ye mpe na Ifonge eza ndenge moko mais alingi abombana na nsima Ifonge ndenge Ifonge abombamaka na nsima ya bawera olomide tout ça ndenge mama wana mpe alingi obomba na nsima Ifonge alors naza nango ami na kolakisa te alobi mabe mingi mpo na Ifonge ke aza moto ya misala mabe aza boye ebele alobi ya vérité parce que bazalaka na ensemble mais nakotya ye na émission na ngai te mpona aza ya nzambe te Ifonge tika makambo na kindoki wana tika bana bato ya basi tranquille Ifonge yo loba koza mosala nzambe lilobo yebi yango te oteyaka liloba te otikaka alimia soka afandi yo ke mosala atikali kolukila yo pasteur ona lobaki boye tomoni mutu moko asali sexe asali yo yembango koma mutona bon obandi
Papa, oh yeah, maman soki ya nani, oh bah ça me la pas ngayo. Maman soki ya nani, misi na bino soki comme on est benga ya jeune boy. Allez, au colo ba mikolo do ko ça la succès makama ya ko sakana te. Le colo ba billet ba nani, voilà matea oya yo amwana. Ça me n'a pas passé. Na kamwaka, c'est vrai que mboka oyo ya RDC bazoba bakoma ebele. Quand je vois les gens dire il faut que ça musala na nzambe et pas na yeba vraiment ki mokila mboka na biso eza ekoma mboka bazoba. Kota na Bible, linga Bible okoyeba musala nzambe solo na ya lokuta. Okoyeba. Okoyeba musala nzambe solo na ya lokuta ndiko na ngai. Landaka musala nzambe ndinga za koteya okoyeba soko fandi nzambe kolobela yo ke oza musala nzambe. Musala nzambe koyeka mikolo yo siteke oh yebo non. O na yeko yebisa bino parce que ta una zyo yango na fandi ti na tindi yango mama oyo ya muke mwana biso muke akala Londres wana soki emerite soki nani na tindi yango na bi yoko mutu yo a répondre nga bi papa nzambe abana continuer kolakisa kaka kezani ya nzambe te mende ko yo batu bazoko yebisa yo ye moko na monoko na lobaka ke basenga kinga batu après alobi basenga ayebisa ko membo senga belé babi tete ko l'action ndeko no pesa bango ye moko azoko loba yango mais toi quand on te dit azan nzambe te toi tu contredis c'est regrettable pour toi mon frère Robert c'est regrettable. Talaye matani ate yakabino. À part que la haine, il n'a jamais prêché l'amour. Non, jamais. Haine, il a haine. C'est là, tout ça extrêmement ko ya maman oyo sous soloba yabo, jeune prophétesse oyo, ba menasa ye, toyo ka susu ye. Tokoyoka yeka yelo ka ba pato katiamo. Voilà, allez toyoka. Que Dieu vous bénisse par le nom puissant de Jésus. Je suis dormi, je me suis réveillé à 6h02. Nous sommes 6h25. J'ai un message du Seigneur pour Papa Jeffy Fongue. Alléluia. Nous sommes 6h26. Alléluia. Je me suis réveillé à 6h02. En réfléchissant, en parlant au Seigneur. Seigneur, il est en train de me parler, de venir donner le message pour Papa Jeffy Fongue. Alléluia. Pour tout ce qu'il m'a montré. Il m'a dit pourquoi tu caches. Pourquoi tu caches? Va parler. Moi je perds. Je ne veux pas mettre ma vie en danger. Je ne veux pas mettre ma vie en danger. Je dis Seigneur, je l'aime. Je perds. Je ne veux pas mettre ma vie en danger. Dieu m'a dit de venir parler à Papa Jeffy Fongue. Alléluia. Je veux prier au nom de Jésus-Christ qui m'a appelé. Je veux prier au nom de Yeshua Mashiach qui m'a appelé. Seigneur, je lève ton nom. Seigneur, si je fais ça parce que je t'aime, si je fais ça parce que j'ai confiance en toi, tu ne vas pas me laisser. Oh Yeshua Mashiach, le tout-puissant Jésus-Christ, tu m'as appelé à ton service. Tu m'as appelé de travailler pour toi. Si je suis maintenant debout, parce que c'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as appelé. Nous sommes 6h, papa. Tu m'as réveillé pour me donner le message de Papa Jeffy Fongue. Papa, si je fais cette vidéo, parce que le tout-puissant m'a envoyé, ce n'est pas par ma force, c'est par la force du tout-puissant Seigneur Jésus. C'est par la force de Jésus-Christ. Et si je mens, que l'Éternel me frappe. Si je mens, que l'Éternel me frappe. Papa Jeffy Fongue, je vais vous expliquer comment c'était. Dieu m'a parlé beaucoup de messages pour Papa Jeffy Fongue. Alléluia. Dieu me dit, j'écoute la voix de Dieu qui me parle. C'est si je mens que Dieu me frappe. Si je mens que Dieu me frappe. L'Esprit de Dieu me dit, mais n'est-ce pas, je t'avais parlé de Jeffy Fongue. Je fais semblant. Va parler ce que je t'avais dit. Va parler ce que je t'avais dit. Moi je perds. Moi je dis Seigneur,
Mon je vais commencer comment? La première des choses, j'aime Papa Juif Fongue. Moi, j'étais la personne qui m'a publié ces vidéos. Je l'aime. Je dis, moi, je ne peux pas exposer Papa Juif Fongue comme ça. Mais moi, je l'aime. Mais c'est un papa. Je vais commencer comment? Comment critiquer un papa dans les télévisions? Je ne peux pas. Ce n'est pas mon genre. Je ne peux pas mettre ma vie en danger. Le Seigneur me dit, c'est moi qui te garde. C'est moi qui te protège. Va et parle tout ce que tu as vu. Tout ce que je t'ai montré. Va dire à mon peuple. Va dire ça. Parce que j'y ai formé. Il est en train de mener plusieurs âmes à l'enfer. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Si ce n'est pas pour ton travail, je ne peux pas être maintenant dans cette vidéo. Mais c'est comme c'est toi qui m'as appelé. J'accepte les dangers. J'accepte les dangers. Parce que c'est toi qui m'as appelé. Seigneur, garde mon âme de ne pas faire le mal. Garde-moi pour que les diables ne me glorifient pas, que les diables ne poussent pas me manger. Garde mon âme et mon esprit si je parle de ces choses. Parce que c'est toi qui m'as appelé. Parce que c'est toi qui m'as choisi. C'est pourquoi je me mets debout pour parler de toi. Alléluia. Alléluia. Hebrasikeria boso baba ya basikeria boso baya. Inderia basikeria boso baba ya boso. Oh sankoturie keria manda kaya brasikeria bo. Oh Père, tu as touché mon cœur le matin comme ça. Le Seigneur m'a grondé le matin. Le Seigneur m'a dit, n'est-ce pas, je t'avais donné le message pour lui. Pourquoi tu gardes? Va donner, avertir mon peuple. Va donner pour avertir mon peuple. Alléluia. Papa, je vais Fongue. Excuse-moi. Je vais faire ainsi, dit le Seigneur. Je vais parler ce que l'Esprit de Dieu m'a dit. Je sais que vous êtes là pour critiquer. Pour parler, il ne vient pas de Dieu, il ne vient pas de Dieu, c'est ma terre, c'est ma mensonge. Mais ce que je te dis, je jure devant le Seigneur. Je jure, le Seigneur nous interdit, mais je vis ma vie en danger. Alléluia. Le Seigneur m'a dit, répands-toi. Le Seigneur m'a dit, tu es un agent de diable. Alléluia. Le Seigneur m'a dit, répands-toi. Le Seigneur m'a dit, répands-toi. La repentance, 7 fois la repentance. Répands-toi. 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 Nous sommes 6 heures le matin. Je ne peux pas faire le vidéo. Merci beaucoup. Voilà. Le Seigneur lui a dit, il faut que tu es un agent du diable. Mais répands-toi. Il y a moi, il y a solo. Mais les cambotés, moi, je suis aussi. Nga na verti sakabina avant. Il faut que yebi. Bolobinanga na kosi na mutema pe likambote. Batum soupe ba leki, mais batuna pe ba kosi likambote. Oyo pe.
Voilà, bandeko. Naza suna mi balé. Mais tant bazo yipsangai pa nazali mona register bango zate. Mais moko banda ifonge asangana kine na butu azomona toujours di bon pasi. Nazo bondela pona yi. E belé babenga ifonge. Ndenge bamona kina butu. Ifonge abimisa ngote, basi on peut abimisa ngote. Bandeko nanga naza papa na bino. Na lingi bino. Yao nazo bana bino. Ce qui vraiment yo mon raté que ifonge aza muta misala mabe, c'est que na balo sambela te. Ifonge amayele ko le kabino, ebi nga yela kabino. Tango atali bino abi tika na kende kuna mbemi la bali kabwa dimi. Na yebisa yeke ba pasteur ba kosa kabino. Alors, tango ba sataniste o bazo kangaka na ba sexualité ba viol. Allez, yeso abimila abi, au moins na yebisa kabino ni. Nzoka nde ya zawana. Tala, bandeko. Okomona na famille na bino to na libota na yo, il faut que na nombre bana batu bapesaka ye. Tango apesi ndambu asalaki succès moko bayebise ya kosilisa bato. Akokite bayibo kende na mokili. Omona yo soki olandaka ye, okoma neti babenga yango nini terme yango kimelinga associé mais mutu moko sala alliance na ye. Tango yo komaka pa na ye, oyo sa musala nzala. Eza sikoyo neti allié na ye. Sikoyo soki alingi apesa bato na monde ya ténèbres. Akoko betela nini kombono ebimi, omwa lemsu mwana akufi, lemsu mama na akufi, lemsu ndeku na akufi. Na fami bozo yebate me bato na bazo kufa bazo kende wapi. Tala bananga soki oyebi te comment fonctionnent ces gens. Tango bazo bana yo, loka oyoka. Yo yebaki ifonge te. Oyebaki na vina yo te. Mais ebandi bono ko ma fanatique ne po lobi na bino ke ba pasteur ba kosaka bino. Partout ezana bato ba kosaka na bato ba vérité. Ndeko soko landaka ye, soko zando kite. Na sengi na yo avant le pire bima. Omona lemso kuma ko to bantu babe oyebaka te na alliance oyo kota kocha abonné et pas na ye. Okoma ko landa na butuko vina yo eye ko beba okomi allié na ye, okomi mutu moko presentaka na makamu na ye, bato bano kufa na famille bino yozo yebate bato na bazo uta wapi. Nzoka zo ya kozwaka bino na ndinga mystique. Nazana mususu awa na Allemagne, bango nazana bango awa, mais tant on a enregistré ki kombo na ye bimi, na ya mwasi ne pe bimi. Alors na lingite na exposé bango mwasi na bango kombo e bimi, mobali pe bimi, il faut que bon non, je ne vais pas natiki. Ezaka maman ote. Bomoni so mama wana. Naza so na mama mususu. Mais yepe azande ngona il faut que mona lobeyate. Tango mutu aye pona koteya na banzi o balandanga bayebi. Na bomba ki biloko moko awa na liya ko lakse ifonge menatiki. Na mois ya janvier ba o balandanga na politique ba mona kiango. Na zuba cadeau moko ya kosakana te plus de 36 chemises sans compter ba sapato na ba ceinture na ba cravate. Et na ministère nanga la plupart ba universitaire na ba D6 mutana na mateya pananga. Na linga pe ko zana ba ebelete pona linga na yeba moko na moko za nani. Na yako koma na 35 personnes ko éliminer na tika na 25. Peut-être mikolo ya na ko éliminer sur 3 ou 4. Na pesi bango déjà thème ya dimanche na ba verset. Bazana bazo bunda nango, bazo tala parce que ministère nanga oya leka awa ayebi kezali te école biblique. Mais je tiens à rappeler bato bakendaka tango babanda ko bundisanga na ba émission. Bozo benganga beaucoup miso misatu bozo benganga po bozonga.
Nasela répondaki bino ke soko soke oke kozonga supananga te. Oyo ba resistaki naza na bango. Kutu tango nazaki na bino na bato muke. Tango bino oke basali nga ba émission ko bato ebele. Soki na lobi ba kado ngo so yalia wa na karaki ngo film na lakisa ngo na émission politique. Mais bato bazo ya kaka neti sikoyo naza na bato États-Unis. Bazo bengisaka papa ko ya mko nini. Mais pourtant balandaka na ba émission oyo bosala pona ko critiquer pona ko finga nga. C'est toi limia. Mais bato même yo tozo landanga soko lingo yebanga kota na matière nanga n'importe quelle matière okuta au sepla. Je dis bien n'importe quelle matière. Ezate ko matière ezaki toko ezama bete. Kaka oyo okuta au sepeli malamoko. C'est ça un serviteur de Dieu. Est-ce que Moutunet yifonge yozo bela iya ko guérir yo ako délivrer yo. Mais pourquoi tu as délivrance? Pourquoi tu as combattu? Lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur,